IHP Media. Alobi fimbu na ye mutako resiste angwa zate. Fimbu na ye mutako resiste na fimbu na ye azate. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait les choses dignes, le châtiment sera battu de peu de coups. Oya yeba ki na été, mais asali makambo ezali digne. Bakobeta ye na bafimbu muke parce que ayeba ki était. On demandera IHP Media. Ebele nalobelaka bango na bandoto. Abi ebele nalobelaka bango na bandoto pe na ba vision, mais toujours dans la distraction. Abi ebele ye moko alobelaka bango na bandoto pe na ba vision. Toza toujours na kati ya distraction. Bazondi mangai te. Bazo rejeter maloba na ngai. Albebele azolobe bon na ba vision na bandoto bazondi makate, bazo rejeter, bazo tinda ba prophète, bazo rejeter, bazo tinda ba bana na nzambe, bazo rejeter. Alobi, mais je continue à parler, bazo continue koloba. Je passe toujours à travers les gens. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bana na nzambe nyonso, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ezali lisusu ngai sœur Linda. Oyo apesaki message concernant le vaccin. Oyo apesaki ba témoignage, première partie na deuxième partie, tozo continuer. Sikoyo na bandi na premier message de la part du Seigneur. Na bandi kopesa sko premier message oyo le Seigneur apesa ki ngai pona kopesa pona bana na yenyo surtout. Bien-aimé dans le Seigneur, tika to bondela to tika moma oyo na maboko ya Nzambe. Éternel notre Dieu des armées, papa nanguya nyoso tout mon pesi na makoki to pesi merci pour za malamu. Merci parce que yo baki ke mukolo alelo na koleka liboso ya pepe na yo Nzambe pona ko transmettre zali message ou te pa na yo. Saint-Esprit de Dieu sans toi nous ne pouvons rien. Na sengi yo zala mokambi du début jusqu'à la fin. Yo saisir munoko na Nzambe. Na loba o eza ba penser na ngate mena loba oyo yo loba kinanga na loba pona pepe na yo. Ezala Nzambe maloba oyo tiaki papa yo pesa kingana pesa peple na yo nyonso ya yo te ezwa esika te na kombo na Yesu Masia papa tikete maloba oyo tango ekokita Seigneur ekita na mabele malamu pe botambuma au nom de Jésus nyonso ya incrédulité nyonso ba doute ezwa esika te tikete makila na yo papa et protéger moment oyo du début jusqu'à la fin na kombo na Yesu Masia nde tobondeli tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Tika nzamba pambola bino ba oyo nyonso tu bondimi kokota message oyo na bandako na bino. Bondimi koyoka message ya Nzambe na nzela na ngai tikete le Seigneur a bénir bino na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé, eza moment moko que le Seigneur a lobeli biso alobeli biso apesi biso message oyo bien-aimé dans le Seigneur nalingaki ete mutu na mutu azwa biki na ye azwa kaye na ye azwa bible na ye pona ko vérifier na kati ya makomi parce que alobi ya ko juger mokili na kati oyo na makomi na oyo ko même na kati ya makomi ako juger mokili na libanda ya makomi te mais ako juger batu ya mokili ako juger biso na sena moyo oyo selon ce qui est écrit dans la Bible ya ngwana na lingaki bien-aimé dans le Seigneur avant na transmettre message oyo na lingaki ke biso nyonso tozala na Bible tozala na bik tozala na kaye pona kokoma ba verset biblique parce que yango nde eza vie na biso. Voilà message oyo message reçu le 22 janvier 2021 nazotanga message yango na kombo na Yesu. Jésus-Christ il est à la porte, votre époux est là. Donc Jésus-Christ azali na kati ya porte, mobala libala azali na kati ya porte, azali awa bien-aimé dans le Seigneur. Soki
bozo yoka voix na ngai te. Ndenge nini bokoyeba ke ngai nazali na porte? Azotuna ke soki biso tozoyoka voix na ye te, ndenge nini toyeba ke ye aza na porte? Bien-aimé dans le Seigneur, apesaki biso livre tomone na livre ya Matthieu 24 33 tina 35 si tokoki kotanga Bible lobi na biso na Matthieu 24 verset 33 tina 35 totangi na kombo na Yesu. La Bible dit: de même quand vous verrez toutes ces choses, sache que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bien-aimé dans le Seigneur. Abi, lorsque vous verrez toutes ces choses, bien-aimé, Nathan Oyasuka. Bien-aimé, le Seigneur avait dit que c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la dissolution dont l'a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Bien-aimé dans le Seigneur, les lieux saints, c'est les lieux de l'église de Dieu. Tozomona makamba mabe ebele na kati ya ndaku ya Nzambe. Abitango bokomona makambo ya abomination sokokoma na kati ya lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Bien-aimé dans le Seigneur, tozomona ko yina na kati église, bato basotia na ba poison na kati église, bien-aimé ba séparation, ba jalousie, ba impudicité na kati église, makambo ya mabe nyonso tout omoni. Bien-aimé, ba faux prophète to moni biso moko. Bien-aimé dans le Seigneur, ba guerre to moni nyonso tout le Seigneur a loba qui n'a pas ta Bible to moni. Donc c'est-à-dire que tous en a des temps de la fin. Bien-aimé, et ça n'a pas été maintenant so pèse un message le Seigneur a pèse pe na so ko expliquer ba verset biblique ndenge ye azoko pesa biso. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc alobi que ceux qui te moni makam oyo to sala attention. Alobi génération na biso to lekisa ngote. Génération oyo kolekate. Bien-aimé dans le Seigneur, tozo continuer na message. Alobi susu ebele bazo loba que depuis aloba que akoya mais ayaka na yete. Nani ayebi makanisi na ngai? Soki mutu akoloba na bino que ayebi makanisi na ngai akosi. Même ici oyo aza na se ya moi oyo a yebi makanisi na ngai te. Nani ako changer makanisi na nga? Nani ako changer temps na ngai? To destiné na ngai? Bondima ngai te, mais nazali komimonisa. Ba oyo ya ngai bakotele mangui. Nous devons les consulter à tout le temps. Azo senga biso to consultaka ye na tango nyonso tu. To luka to yebaka ye na tango nyonso. Po tozala surpris te mukulu wana. Bien-aimé dans le Seigneur. Apesi biso na livre ya Luc 12 44. Luc chapitre 12 verset 44. Luc 12 44, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ses serviteurs dit à lui-même: mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger, à boire et s'enivrer, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il n'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Bien-aimé, alobi awa na biso azoloba na biso na serviteur o azoloba ke maître na azo tardé. Ye mena l'air amoni maître na azako tarder.
alobi ke tika na se livre na nga nazolia nazomela na bambiance na biloko mokili oyo na bisengo mokili oyo banda aloba koya akoya na ye te banda nazalaka jeune aloba koya na ye te ti lelo azoya na ye te tika ngai nasepela na nga tika ngai na vivre na ngai alobi mokolo wana akoya na jour oyo tosatandaki te akoya na heure oyo biso toyebi te il les mettra en pièces. Donc, akotanda mutu na mutu. Pe, akopesa mutu na mutu. Récompense na ye. Il lui donnera sa part avec les infidèles. Akopesa ye, récompense na ye et longo na ba infidèle. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Alobi serviteur oyo ayebaki volonté ya maître na ye et que a se préparer te asali oyo ezali volonté ya maître te ye lokola ayebaki akozala akobeta ye na ba nombre de fous, de grands nombres de fous de coups pardon. Alobi lisusu que alobi nakopesa exemple par rapport ya oyo eza ngai nazo eza lokola ngai nazo sala et pas chef nanga ke yabimi atikeli nga ndaku na ye atikeli nga ba ordre na ye atina ye bindenge chef nanga lingaka alenga le na moni chef nanga ke na tikali nanga wana bandi ko sakana na bandi ko sala ambiance na bengi batomi ko fete ko lia ko sepela na bosani ke maître nanga ke ndaki akozonga maître wana ayoko kuta désordre na kati ya ndako ayoko kuta salité. Est-ce que maître wana kozana sengo na ngai? Est-ce que maître wana ko sepela na nga? Est-ce que maître wana ko tutela nga tolo? Est-ce que ko benga ngai bon servante? Je ne crois pas. Ebele ya batu bapesa bango ba charge. Le Seigneur aloba kizwa ba oyo kamba bango melakisa bango nzela na ngai. Mais lelo abungisa ba brebi wana, abungisa batu wana. Le Seigneur alobi ye lokola yebaki oya yebaki que maître na ye akozonga pe ayebaki volonté à maître pe asali ezali volonté à maître te yenda akozala akobako beta na nombre de beaucoup de nombre de coups. Alobi fimbu na ye mutu ko résister ngwa zate fimbu na ye mutu ko résister na fimbu na ye azate. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait les choses dignes, le châtiment sera battu de peu de coups. Oya yebaki na été, mais asali makambo ezali digne. Bakobeta ye na bafimbu mke parce que ayebaki été. On demandera beaucoup à qui l'ont beaucoup donné et on jugera davantage de celui à qui l'ont beaucoup confié. Bien aimé dans le Seigneur, ozali parole par rapport au scout kolobana biso que pour na ba maître oyo bazolo ba que le maître pour na ba serviteur bazolo ba que maître na bango za ko tarder ba se livrer na ko lia komela abi mukolo na ba kozala surpris mukolo na ba kozala surpris. Bien aimé dans le Seigneur, tozo continuer to ki sous koto ko tanga lisusu na livre ya Luc chapitre 21 verset 34 à 36 tozo kende abisikoyo abina biso. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas des excès du manger et du boire, et par souci de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous l'improviste. Alobi to mikebisa biso moko, to mikebisa na biso moko, ke mitema na biso ezala wana pona kolia pona komela te, ezala wana na kati ba souci ya mokili oyo te. Tokeba jour wana ezala journée moko surpris, tozala surpris pona journée na tokeba abi tokeba ezala kwa journée moko boye que s'attendaki nango te ye comme biso na surprise que le Seigneur a surprendre biso abi tokeba to prenez garde na biso moko. Alors, à 35 ans, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez à tout temps. Les seigneurs ont veillé et prier à tout le temps.
Comment veiller, bien-aimés dans le Seigneur, comment veiller? Nous devons veiller sur notre vie. Il faut veiller na ba comportement na biso, veiller na ba maloba na biso, veiller na vie chrétienne na biso, veiller na nyonso tout o ezali ya biso, veiller, bien-aimé na etamboli na biso, na nyonso ya biso tozo sala veiller ponango, veiller comportement no eza ndenge nini? Est-ce que yo sala kama makambo eso sepesa Nzambe? Est-ce que yo sala makambo eza digne epai ya Nzambe ndenge Nzambe asengelaki yo? To yango te. Olobaka nini na munoko na yo? To veiller, bien-aimé. Abi to veiller pe to prier. Ba msusu ta msusu so prier te. Ta msusu kota na kati ya distraction, okota na bolembu. Le Seigneur a ebisi yo temps o tozali ezali temps o veiller pour na vie na yo. Veiller pour na comportement, veiller pour na bizaleli na yo, veiller na maloba na ba art, nyonso tozo poser na vie na yo. À chaque jour tu dois veiller. Nous devons veiller pour tout ce que nous posons. Bien-aimé dans le Seigneur, nyonso to biso tozo sala na se na moyo yo. Faut tozala nango ne kenge to veiller sur yango. Et to prier na tango nyonso ndenge uti koloba na yebiso ke to consultaka na tango nyonso tout. Donc nous devons prier à tout le temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et la paraître et de paraître debout devant le Fils de l'homme. À lui porter, les prier, osa komi batela, komi bomba, ko vivre en ekenge, yangone ko pesa biso force pour te échapper na makambo nyonso tout et ko ya pour te apparaître debout liboso ya mokonzi na biso. Bien-aimé le Seigneur a béni biso matoyi. O eza nango kaka juste rappel, oye moko alobi azo rappeler. Parce que maloba na ye yango nde ezali nzela na biso oyo tozolanda. Bien-aimé dans le Seigneur. Tozo continuer. Alobi nalobaki que na tango ya suka je répandrai mon esprit sur toute chair. Totangi yango na livre ya Joël 2 28 29. Alobi na tango ya suka na ko sopa molimo na ngai. Bien-aimé si boko yiko tanga même na ndaku. Molimo na ngai na ko sopa yango na ba jeune, bana na bino ba jeune na bino, ba vieillard, ba serviteur, ba servante. Bien-aimé, alobi na biso lisusu que regardez les anciennes époques et cette époque vous avez remarqué il y a des différences. Alobi totala na époque o ba époque o eleka ba ne o eleka na ba ne o na époque o tozalelo. Abi bo remarquer différence te. Biso moko tomitala bien-aimé tozo mona makambo Nzambe maluka Nzambe telemi. Bana mike bazo prophétiser, ba mikolo bazo loba, bazo mema message, bazo kende bazo visiter ba livelo bazo ya bien-aimé. Il y a vraiment la différence. Alors bisikoyo, qui dira que il y avait personne pour me dire? Abina na ngwa koloba ke ezaki na mututa loba ya koloba nanga, nazaki na mututa koloba nanga ite. Abiki, car mon esprit est là sur la terre en train de travailler. Alors molimo na eza na sena moyo oyo ezo sala jour et nuit, ezo sala butu pe na moyi molimo na eza awa na sena moyo ezo sala. J'envoie les prophètes et mes enfants pour sonner la trompette. Alors bien sotinda ba prophète pe bana na ye pour la sonner trompette. Bien-aimé tolanda message ya Nzambe apesi biso pour la sonner trompette, mais personne ne tient compte. Abi mutu moko te aza ko prêter attention na ye mutu te. Ebele nalobelaka bango na bandoto. Abi ebele nalobelaka bango na bandoto pe na ba vision, mais toujours dans la distraction. Abi ebele ye moko alobelaka bango na bandoto pe na ba vision, toza toujours na kati ya distraction. Bazondima ngai te, bazo rejeter maloba na ngai. Albebele azolobe bona ba vision na bandoto bazondimaka te, bazo rejeter, bazotinda ba prophète bazo rejeter, bazotinda bana na Nzambe bazo rejeter. Alobi, mais
je continue à parler, continue koloba. Je passe toujours à travers les gens pour parler. Mais malheur à celui qui me rejette. Alobi mawana oyo azobwaka ngai, oyo azobukolinga koyoka maloba na ngai te. Alobi ndenge bozo rejete maloba na ngai, ndenge ngai pe na ko rejete bino na mukolo ya suka. Ndeko na nga message ezake mutu ya mutu zwa par na yo. Yo moko mitala place nini oyo mikutami, place nini yo mitutsami, yo ozwa par na yo. Ngai pe na zwi par na ngai, mutu na mutu azwa par na ye. To milengela tango ekomi nango na suka. Alobi ndenge bozo rejete, ndenge bozo rejete maloba na ngai, ndenge ngai pe na ko rejete bino na mukolo ya suka. Maloba oyo yo ozoboya koyoka, yango nde ekosambisa yo na mukolo ya suka. Abi maloba oyo biso tozoboya tozo rejete, batu bazoloba c'est des mensonges, batu bazoloba bango baletisi, batu bazoloba yango nini. Bien-aimé dans le Seigneur, si peut totali, eza pe balangi mon côté. Tozolanda batu pe bazoloba eza langi mon côté, eza pe mboka mon côté. Yo moko réfléchir, est-ce que batona nyoso tu ba yokani pour baloba ka loba moko? Bien-aimé dans le Seigneur, tolonga na kati ignorance. Tolonga na kati ignorance, le Seigneur est là, il nous parle jour et nuit, bien-aimé dans le Seigneur, crois. Ndima longa na kati ko poser la question pour rien. Ce que monique message oyo yo ki et que soko zata mususu obi osana posa éclaircissement tonini kota na prière ndeko nanga koza na kati ya ignorance te, kota na kati ya prière tuna ye moko ke Seigneur message oyo pesi sœur Linda ndenga zoloba boy to oyo pesi ndeko boy, est-ce que ute pa na yo ya lingi biso to kenda ko consulta kaye oyo ke loko na kombo na ekende ko consulter kotika la wana te na kati ya question osali pe loko te otikali ka boy alingi te ke jour wana osala surpris que osaki na mutakoloba na yo talingi bongo te, alingi to consulta kaye na tango nyonso tu to tuna kaye soki ezali ye mutazoloba to te. Bien-aimé dans le Seigneur, to tangi na livre ya Jean 12 48. Jean chapitre 12 verset 48. Jean 12 verset 48, totangi na kombo na Yesu. Bible lobi, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles en son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Bien-aimé, ya maloba uti ko pesa biso yango yo. Alobi, na mutu azo rejete ye, o alingi ko yeba yete. Na mutu alingi ko yoka yete. Et na yo mutu o recevoir parole na ye. Et que o boy na yo, o boy ko recevoir parole na yo, o boy ko accepter ya zolo ba yo zo boy ya ko refuser que olobi non eza ya yo te, eza parole nzambe te. Alobi mukolo wana parole oyo yo kaki. Alobi eko juger yo, eko juger biso na parole oyo yo biso to yo kaki to refusaki. Donc ako juger parole alobi que message oyo zo pesa oyo yo kaki wana. Soki o se repentir te to tiango na misala te o tiango na misala te et que o tuni epete que papa message ou te pa na yo alobi e ko servir comme témoin comme témoin aux années lo côté o yo koloba que non na yo ka kité to na sala kité et au servir comme témoin. Bien aimé to sala attention, le Seigneur azotinda batu butu na moi bazoloba to prêter attention to zana discernement peto ke na ko tuna yeso ke za message ngo ou te pa na yeto te au lieu to zana kata distraction au lieu to banda ko blasphémer contre le Saint-Esprit. Le Seigneur azana kanda makasi, le Seigneur azana kanda makasi, bien aimé dans le Seigneur. Alobi, c'est moi votre Dieu qui a marché sur les eaux. Je vous dis, l'époux est là. À l'ati déjà et là-bas il annonce. Alobi, l'époux est là. À l'ati déjà et là-bas il annonce. Bien aimé, na ebite nini oyo zozela. Na ebite nini oyo zozela ndeko na ngai. Ta ezali susute. Luka otia vina o anordre. Luka obongisa vina yo pona mukolo wana ozala surprise mukolo wana otikala te que biso nyonso par la grâce de Dieu tomata.
meme oyo ngamu nazoloba soki na mibongisami te makambo wana ekolekanga neti na ndoto. Tika Nzambe akumisa mapo aza malamu. Tika ete Molimo Mosantu oyo azo révéler makambo oyo yende le révélateur des choses cachées. Kombo na ekumisa malibia na libela na kombo na Yesu. Amen. Tika kimia na Nzambe lata mabota na bino. Peba oyo nyonso to bakolanda bakopartage tika kimia na Nzambe elata bino lipamboli na nkolo etambola na bino na kombo na Yesu. Amen.